oyo bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka oyo. Bomoko ya mboka. 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 Kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elenkano. Papopi motoki bala lobi botala bomoko ya mboka. Merci. Mubi zolebu. Baba sal kunu gati tabep. Banduk basaki. Bambuto bet ba yam kinduk ba jeune presque ba kinduk kisaki. Ba yamul man mamu. Et puis balutan no malaf mangul, balutan no diam. Kalau asal mama mbote ba kulun basaki kin sasa. Ba kulun ba bon presque ta tiga mana lo ba ko. Idam dina tanzol bilumbilani fudugola mun radio. Mukikong si wola kadingala même mukikong. Donc surtout jamni beni munu musamu ni jamla mukikong bendu jamla mu jamla mu dingala. Bon, ça ba innovation parce que ça va bilo mo raro mo na ba bar ba oteka bière et puis bateka na tsamba donc ça ba bilo mo presque na secteur on azaka ngamoko et puis na Kinshasa so tali au monde que non nazaka ngamoko na oteka bière et puis na tsamba puis ba apprécier ngo mingi na bar M12 donc juste na va awa to oteka tsamba na VIP. Parce que so tali ntsamba so kina ba réon mususu omona ngo ba minimiza ngo mais biso to te kan ntsamba na VIP donc so tali bouteille ntsamba et que les gars peu na prix ya bière donc ba bière au boye bika ba mela na ko sa publicité quoi donc même so tali pendant la journée ntsamba zo te kama mingi ko le ko par rapport à bière mususu moi ntsamba za bien pour la ntsamba so meliango d'abord un peu sur appétit bien. Et puis ntsamba so melango za l'aise ezaka nango te ko masanga moko melo bano sa ba trouble banini ponga eza pile vient na ngai refaire za na tona kenge quelque part awa nde ayinisa nga masolongo les jours pe ya na memo su kuna na base au mona susu masolongo pe na ndenge ezaka ya ntsamba quoi ntsamba ba melango fo ezaka ndenge za boko naturel donc oyoka goût nango donc oza na à l'aise bon tout ba pena loin te poto zaka na kisasa. So tali koto penza place pena ki ça c'est vibrera pena na rayon o ya gimbantie ki na agisse na wenzanganda donc toza na so musika te so kitika na Sainte-Thérèse oduka mba moko taxi na yo to benga ngo Kimba ville donc kitoko makasi quoi na va la commune ya Kimbantie ke mais biso moto développement na ndenge na biso quoi comme Kimba ville bon. Na préféré comme mélango pour son na mélange na à l'aise donc nyon soit la bien pena makasi ya on a préféré comme mélango na tongo na mélango moi pour na mélango so na mélange na la bien donc et puis ça nga ba boula bien et ça naturel turbo ezali nyon soit ezali masanga pe ngola pe tinde biso ba lufu ba kuka ezali mais biso ce que tout le monde préféré comme la tsamba po et naturel donc et ça la bien so mélange aux à l'aise au ça trouble té l'auté donc bien et puis ça drink so mélange trop mais so mélange mukie et puis so drink té ate pe so drink au ça des autres tende ba masanga msuto monaka au mélange et comme peso ba drink et comme ça va troubler oh et ça bon côté donc au pénéza naturel et ça la té tekamaka ana Kimba ville donc c'est la première fois na rappela mon la barbe au teka ba tsamba ba pe ba vraiment préféré na ba tsamba ke ba prémisse ba skol ba vraiment préféré trop na tsamba papa yo monika ya lo ba été j'ai bien j'ai en facile de ya bien ko ta tsamba yo monika ndeza yo sokuta jape na terrasse aboto terrasse aboy na Kimbantie na kini mobimba ezalati we pena boy moi pena de que ba jeune ba tsamba bo seki masolo ya pesa naturel yo mo monika
de SND na million au moins na sa mobulu na bayango fort na bundité pour le que naturel dans to million attaque combien de bouteilles aux laisse pour bundati au fin moi na nzilati aux naturel na benda munan conseil à mongo bayaya boya koto samba naturel yango so million bundati au fin à bêtise na nzilati bon melango pour la naturel na pe bayaya conseil à vrai de wangai awa bozana Kimbantseke bozana Kimbantseke presque ndako maison vert Kimbantseke commune Kimbantseke te biso mela lotoko te biso mela ka ntsamba to mela lotoko te to mela ntsamba pour ntsamba ça naturel bon ezala na problème te quoi ça non naturel ça problème te en to mela ntsamba na biso bon des gars ezala na te poso na tali mingi to zala na bango na sika o to yakawa bon na yoka na ngati mutasali desordre na yoka na ngaite. Bon, en tout cas, la commune Moussousou, bon, na mona kangote, ngade na mone la ngo mingi awa. Ba commune Moussousou ezala mingi ba mamo ba tambusaka wana, ba ngonde ba melango. Mais awa nde siko ezana ti base, so yuti ba Congo ekomelaka awa, yana biso to yakambala mo awa po awa nde za naturel ba pirata kangote, ezapna original yuti mboka mbala moko ye awa nde biso to yakamelela ngo awa. Bon, oya lelo nde ezalaka sukali mingi, yana biso to linga oya lelo te to linga mingi oya lala oya elala po elala nde ezalaka mwa bien ya lelo nde ya sukali makasi anso melango mingi esala neti mwa kovimbisa libumu moke esala mwa bien te ya biso to linga elala wana nde mtezala mwa bien. Bon eloko mona ko lo balisusu eza boye omoni par rapport ya oyo na ba whisky wana ba melaka na ba lotoko malamu na mela oyo po eza nango uta na nzete ya mbila. Uta na nzete mbila ezala na problème moko te eza na inconvénient moko te ndenge eza boye uta na nzete mbila mais balotoko wana nde ezala na ba kutia makasi yana bango misusu balinga lotoko biso loka to linga bakutia makasi te na ena meli omulangi nanga moko mibale esili na vandi na ngai moni par rapport à wa whisky na balotoko malamu na mela oyo po oyo uta na nzete mbila ezala pe na kanda makasi te ndenge zabo. Bon tirbo ndenge zana to boy te biso no to mela ba tirbo po to simba pe mwa ba mbongo to mela ngo te ke opo na kozanga mbongo moni to mela ntamba o to mela pe ba tirbo moni to mela ntamba te po na kozanga mbongo po biso to luka na ndenge na biso alors ngai ne donc po na ngai nde na ko se défendre na nga moko nanu so na mipesa mingi suna mela ntamba na ngai po ntamba ndenge zana ezala na inconvénient mo te na nzote za naturel ba tirbo ane ko taka bana ba izini ba biloko belé wana donc ngai yango na siko ba tirbo comme biloko mo un peu rare pour ngai na ko mela nga tirbo moko lelo tamsu na mela musuti semaine prochaine na mona malamu na mela ngai ntsamba peut-être et ozala moi bien pour ngai eza mabete nga bulo na bandaki yango po suite musala ezalaki te yango na bandaki yango naza osala na kata na bulo na koti pe na kopo bon eza ba commune ebele parce que na bandango bo na pe na bato ya gros ba ya kosomba kingasane commune de Kinshasa 25 litres 30 litres 10 litres ezaka na Kimbantseke ela usaka mesala mabelo kwa balotoko te be ba whisky po eza alcool mais alcool mon naturel ela usaka mena ndenge buzo bate bon eutaka na mboka mo babenga Kimbelongo wasa Kimbelongo meza komi na monga fula mais nzela eza pasi parce que ba pont ezali banzima ya minene fo dinda na mai po mema yango na motu ti ba ya otikela ngai sika na kozwela pona te meko mema na vélo bien na moto nzela musu ezate à part moto na vélo mutuka moye kuma kuna ezate bon en tout cas côté maladie pena na ebité mais na moni ke batwa melango surtout le quoi basi mabele bimate ba osoma mwa mingi après batu pe basepela ngo soka zo melango aliaka bien mususu santé na ngeza bien le quoi na kuma mela ntsamba ba jeune ba mela masanga makasi bayaka mingi soka ya bi o ezaka bien mais ça soka melango ke 500 masanga makasi mais asepela mingi pe na oyo Ameli na ye si manongo ake akumela masanga makasi bia uti na masanga makasi aya sangisi po elembisa masanga na makasi wana na nzeta mbila ndenge eza boye tozwaka makokolo eza biloko ebele ezala kuna ya kolia okomprendre biloko ebele neti bakombo ezali singa na kati ya nini ezali masanga mbila eza 3 sortes matomi nde ezalaka na nino na nzete ya nini ezala na mai na nzeta mbila nde ezala nde nsamba oyo ezali likolo wana babenga nde nsamba ya sende soki ekwe babenga nde mbulu masanga mbila ndenge eza boye eza ndenge eza boye masanga mbila eza na epesaka omoni soki ozomelango mingi
epesa sentiment kitoko masanga omona ekonisa mingi eza masanga ya mundele yango omonaka ozomela masanga soki ozolia bien te ozokona epuis nzoto nao mpe ezokoma salite bon bato bamela masanga makasi nde esenge nde batika yango la plupart bato bazomela masanga oyo makasi ozomona papa santé na mapena eza comme tel bien te nga mpena nini naza boye namela pa masanga bokoko mais soki oza santé nga aza santé omona nga maître omona ngo te aza santé mwa evanda mpona mela nanga biloko biloko donc ya nini ote ya neti masanga mindele namelaka nanga te mulu bizola ebo baba sal kunu gata ta bep bandok basaki bambuto bet ba yam kindok ba jeune presque ba kindok kisaki ba yamul man mamu et puis balotano malaf mangol balotano diam kada sal mama mbote ba kulun basaki kinsasa ba kulun bon presque ta tiga na lo ba ko idamrina tanzol bilundilani fudugola mun radio mukikong si wola kadingala me mukikong donc surtout jamni beni munu musamu ni jamla mukikong bendu jamla mulu jamla mu dingala bomoko ya mboko yo bomoko ya mboka Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. bomoko ya mboka Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. bomoko ya mboka bomoko ya mboka Bomoko ya mboka. bomoko ya mboka Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. bomoko ya mboka Bomoko ya mboka elenkano. papopi moto kibala lobi botalaka bomoko ya mboka merci